Bonsoir, bonjour, c'est Blanc Blanc la Beyoncé, comme vous le savez autrement appelée Blandine Osako. Je suis vraiment très contente de vous retrouver toujours derrière vos écrans pour que développement, il y a des chroniqueurs, des journalistes, il y a des médias congolais et que c'est Sabino. Je vous invite toujours, je vous invite. Oyo balinganga na ba o balinganga na bino na bolinganga te na invité bino bo aimer page, bo liker page les léopards de médias congolaises. En fait, beaucoup de série nyonso ba journaliste boyebi na kati ya poto mokili mobimba ba chroniqueur ba animateur ba chroniqueuse na ba animatrice oyo boyebi na niveau ya diaspora congolaise bo retrouver biso na page moko ezali le média congolais, les léopards de médias congolais. En fait bo cliquez juste j'aime, ce qui bo cliquer j'aime beaucoup a toujours une actualité 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. On se retrouve très prochainement. Merci.